ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi tumsama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pela libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Messana Kolanda, Irène Masiandoki TVO, Maman Bino la Cabino Kakaba, histoire vraie, et ça la Bino Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout, Bozali Nengena Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour la patience, la fidélité, la confiance. Ndenge Bozelaka, Masolo, Irène Masiandoki, et ça la vraiment bien Makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esalaka vraiment bien makasi la to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 moi so mibla 22 ndako na Verchache ba mourir nazo rappeler ba diaspora partout bozali ozoki des vacances na Congo Kinshasa ozoluka appartement loué chambre cuisine salle de bain topé des chambres cuisine salle de bain ko hésiter te benga biso na numéro eza na écran na biso to solo la ndeko nanga soki poza na besoin de transport ba solo la kaka na prix ya bien olali na ba condition ya kitoko sécurité ya makasi balobi kimia okolala vraiment na kibonzambe merci na bandeko nyonso merci na mama bibi chez Mwanzambi et uno en direct des 001 BBC de moi-même et pourquoi pas Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na Katia Bundes balobi porte-parole na biso ya Mayele merci na ya Simon de ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlande ya Simon de ya papa Kokodia Nzombo Zambalola apambola yo akanisela mama Cornelia lutadila mwana telezi mwasi ya tata mama Cornelia Grace Light Cosmétique makambu ya kitoko ezalaka kuna yo mutozo mitungisa loposo baby yo mutozo mitungisa bakache banduta ba problème nyonso ya po balobi solution nango ezalaka mama Cornelia mwana telesi mwasi tata na katsa Bundes benga na prix ya bien ba gamme ya kitoko ekoti te métis ndeko nanga olingaka otela makasi okanisaka baninga bamela bakisi po batela yaka solution ezali awa na ba collagène ya original okokuta yango pa ya mama Cornelia lutadila mwana telesi mwasi ya tata na katia Allemagne merci na bandeko nyonso banda kapso partout mama Irène ayaka boye ayela kabino masolo ya solo biso to betaka aubergine te ndenge na lobaka biso to selaka proverbe 19:20 pour sunga yo nanga na suite ya vie mama moko benga à Londres abi mama Irène tango zo beta lisolo
na landi mo de masolo olobite ki beteli nde ezoboma bango baabana jiba bebe nga na linga ko ntango olobaka bongo ntango olobaki beteli nde ezoboma bango baabana jiba bebe yo nde mama esalaka nga bien nga bisisi esalaka o bien mpo nazalaka vrai mama ebeteli pene ebomaka bango baabana jiba bebe mpo bango baleki nga na kofinga nga naleki bango na mosala toke ebongo mwasi apela ye moko sa mombonda bamure na bamuresi mama ira na libino disolo moko mikolo oyo bapapa mpe batomboki na ndenge na bango masolo ya bamama ekomi mpe kokota ebele bandeko bolandaka nga basi mingi na poto mabala mpe ezobeba eza foti na biso leo na kosola boye paske nasoli na papa me eloko nasepeli na papa eloko mpe nasepelaka na bandeko mibali so baopesanga lisolo bamemaka nga na bajare mo boye ntango osola nanga mamere soki nakosi mwasi na ngai osola na ye mwasi arépondre mamere ninga mona obengoka alobi mwasi akati telefone elakisi ke mabe ezali moye nabeta lisolo ezalaki te nabina patiente ti bakobenga nga lobi nango mwasi yango abenga te na rappele numero nazwi mwasi nga bi mama papa abina apesa ma conseil baremarke oyo asala bito mpe napesela conseil eske yo oza nango mama irene abengisanga na poto te na ya poto na nga ngai moko atika nga nasala vi na nga mpo nga nakipaka makambo na ye te lala na comprendre ki papa koyi kozala na raison parce que mama deja mpa na nga alakisi kaka monoko bamoure na bamourese nakotanga nkombo ya couple oyo te parce que mobali apermetaki nga te me na ye mpo na kopesa bandeko na ngai ya basi bamama conseil bamama bozwa bakisi tovanda tosola mpo ngai moko mpe nakutami mama kati na bino bandeko na nga basi ya poto libala eza lola te me ntango oza na se na ntango ozwi libala ezalaka mpe na sentiment nango mobali asali remarke bamere nalandaki lisolo na olobi oyo obetaki ya mwasi oyo aza sali te mamere nga mwasi aza sali te nga mwasi aza nde lokuta bamoure na bamoresi bolanda basi mingi na poto baza na maladi oyo mama irene naza na poto kotanga komba poto na biso te kotanga mpe komba couple te pesaka basi conseil nga nasalaka mwasi mpe asalaka mwasi nanga aza na droit ya kosala nyonso oyo alingi na mbongo na ye mpo asalaka eza kaka important ayebisa nga vérité loko nini alingi asala mais problème eza na mwasi nanga irene mwasi nanga aza lokuta moko ya ondima te donc akosaka na likambo ya kokosa te mais soki nakangi akomaka lokola zoba nalimbisi mbala mingi mais lokuta na ndoki bakendaka classe moko mama irene mwasi nanga te nga tinda biloko epa na bango na afrique fo akosa mais eza droit na ye mpo asalaka napekisa ye eloko te mama irene mwasi nanga so ayaki somba elamba ya ye moko il faut abomba eloko wana elekelanga me nga nayebisa ye teke kosombaka elamba te nayebisa ye teke mbongo na opesaka nga napesa ye condition moko te tosalaka nafutaka ndako na nga plein lokola mobali kolia mwasi asokipaka na kolia ndenge tosolola lokola deja tosalaka bongo mama irene soki amoni eloko aza na droit kosomba mama irene lokuta aokei kosomba eloko aye fo akosaki camarade ne adefisie mbongo camarade na ye akabeli emere na yebaka te ezalaka nini navandisa mwasi nasolani me nazomona changement eza te lokuta ezokoma makasi mama irene biloko mosusu na libala ebebaka mpo négligence soki ezali na banda ekonéglige te na banda ekoloba na ye mama irene me changement ezozala te mwasi soki atindi mbongo na afrique mama irene akozwa bapapie akokatakatakata abwaki na mona te mokongo mosusu atinda mbongo epa na bango mama irene azwa papie akatakata azoswa na telefone nga nazalaki na chambre ye na toilette azolobake natindelaki bino mbongo bozwi azopesa baprogramme ya mbongo wana na Kinshasa naye kocomprendre ke mwasi nanga somba terrain na nzele bamoure na bamoresi bolanda mwasi ya libala asomba terrain na nzele atongaka ti aclotire atonga na ndako na nzele mama irene nga mobali nayebi te akosaka nga mama irene esali nga bien te nasepeli nango ata mokie te navandisi ye me nazomona lokuta ezokola kaka yango wana bino basi bozolelalela mingi mabala na bino eza na baproblème mama irene nde tinga na mwasi nanga toza na problème te napesa ye condition te na prive ye eloko te mais niveau ya lokuta mama irene ekomi kolekelanga talaka mwasi asombi periki na ye moya motu azokosaki camarade ne moto akabeli ye epuis azosola na camarade soki mobali nanga par exemple atuni mobali aza na niongo na yo okabeli nga periki moko nasombaki mpe moko tala niveau mama irene pesa basi conseil bamama naye koloba eloko moko mpe nalobaka yango lokuta esisaka kitoko ya basi eloko papa lobi mama azosala mibali mingi na poto basala yango mibali ebele
basi mingi baza na bandaku, mibali basomba bandaku, mibali basalaka makambo, mibali bakoma makambo na bango mwasi ayeba te. Donc mobali asalaka makambo ayebisaka même bandeko ne mwasi asalaka makambo ayebisaka bandeko na ye mobali nanga yeba te mobali pe bi mwasi nanga ayeba te ndeko nanga libala boy soki eza quelque part eza libala te wana eza libala ka bosala mamba salite bovandi eza libala te parce que avenir na libala ya boy kotikalaka kozala ata mokolo moko te poni ni lokuta mama irani mwasi atia biloko nanga eza yanga mobali atia biloko nanga eza yanga bozo vivre malamu te boza na poto poto makasi ba mourir na ba mourir tant on okoki ba gère makambo besala kinga bien te parce que mobala biki ngala lingi mwasi na mama irani na pesa e condition te ce que la tia bimi kitoko ngesala ranga kutu bien poza mwasi fona lula ye mama irani yeso mbaka biloko akosela ranga a défi bakabeli mama na poto okosaka bongo yo muto sala ka mama irani asala kana yende ngozomoni wana mais ngai kutu na sona vena moni mwelo ko nesi o te loko eza kitoko baninga balata yo somba ngote na na mbongo to mwata na 100 € na mama irani na pesi malgré toi salaka est-ce que nze pena mobali bakoyi kokosanga ngabi quelque part bakoyi kokosa te parce que yo pesaka ne fiske ata ya mukie bien que moi ça so sala eza na mibali msu na poto moi ça sala rapozo ata caleçon ya 2,50 € ou to ya 3,99 € o tika la kozwa ngote parce que salaka bokabola ya futaka ndaku yo lesaka ndaku akoyi kopesa ata 10 francs na été mibala bongo na poto bazali et sali bien te sali pasi mais tant on a zo ka mwasi na benge na bi papa lobaki na nga makambo o na beta yango est-ce que ça vrai moi ça lobi na nga ki abalanga ite abengisa nga ite na poto tozonga côté ya ba papa ba mourir na ba mourir lo na zo pesa ka conseil bo partager lenga lisolo o Jésus Christ revient bientôt ya Jésus Christ revient bientôt mo kileza na ba réalité ebele ba couple mingi pe na poto basi baza négligé na ba famille ya mibali parce que baza na valeur te moi c'est zo ba mama irani mobala balanga te to komi na bana misa to sali na 21 ans abala na enga ite mama irani mobala bongo mobala koyebise makambo ba mourir na ba mourir bible lobi 1 + 1 = 1 soki bobalani soki bozane kobo eza 1 + 1 = 27 ba papa quelque part bobongisa ka pe vi na bino na basi ozana mwasi bosali na 21 na boboti bana misatu obala mwasi wana te olala kanembe to moko pendant 21 ans eloko ni reprochaka po obala ete parce que bana misatu botisi 21 ans déjà si bosali comportement ya mabe olinko bala et tozozela boko sa 50 ans po bala e ba papa botala pe côté wana eza pe moko ya ba problème belé ezoleka na couple mais conseil na kopesa mingi na ba mama ba lobi vérité ezalaka malamu mingi pona mutu mama nyoso na poto foko zalaka l'aise na ndako no fozalaka pe na liberté parce que eza epa na yo soki osalaka na yo lingo tindela bandeko na mbongo ndeko nanga mwasi ko banga te vandisa mobali chéri nasoki nde western ya babengi ngai mama leki azobela babengi ngai kinganza salibo bafutaki ngai 1600 nalongola ta sana tindela bango ya ata so ko yima na sa mutema na ye mais porter ezali ke yo oyebisi pe otini mbongo pe ya yo moko pourquoi kokosa eza loko ozomiyiba osala kozotina mbo ya kobanga banga osala kozola te ya kobanga banga wana pe eza vite ya na yebisaka basi nyonso na poto eloko oyo mobali babanga kaite bolandanga bien mwasi pe babanga kaite mais mobali ba respectaka ye mwasi pe ba respectaka ye pourquoi na lobi boy au moins ce mobali akomi ko banga mwasi ayebisi su ba vérité te dialogue eza su kitote ba osola mabi donc mobali akoyi ko banga ka mwasi te mobali faut respectaka mwasi eza pareil et pas ya mwasi mwasi akoyi ko banga bati no banga mobali nanga alinga na sa boite soki ozo banga mobali trop de ko banga ememaka mutu na mensonge oui trop de kobanga okokoma lokuta respectaka mobali nanga lingana sa bêtise mobali nanga lingana réagir boité na moni avana sala ngona tuna no papa est-ce que likambo eza malamu to eza mabe la boko vivre bien ba mourir na ba moureuse mama irana betaka kaka masola so to betaka aubergine te yo muto banga ka mobali tala ko banga mobali o so na téléphone bala finika porte kaka okati lisolo non ozo banga zala à l'aise tango zo sola masola mabe te o kata brusque pona nini zala à l'aise parce que so na ba camarade na so tonga kana oti oyibaka te osala kindumba te obangelaka telefone makasi bongo pona nini ba mama tomeka kotia na se mabala na biso ezokufa mibali pe baza na faute mais quelque part baza pe na raison po biso pe basi toza na sale comportement
biso basi toza pe na baje ya cache ebele mibali mingi na poto bazolela pe comportement ya biso basi eza pe malamu te bamama kote wana tobongisa papa na biso aza na poto alobi natanga kombo ya mboka azali te ye alandaki lisolo ya mwana mwasi oyo aza sali te me pa na ye eke makambo ya sali te kuna eza te mwasi aza lokuta monene lokola lokuta ya mwasi monene makasi bamama tozala à l'aise todoze po basi ya lokuta bazali mibali pe ya lokuta bazali bazala zokosa lokola azopema eza vite mpona bokonzi ya likolo bato ya lokuta bakokota te nzambe apambola bamama boyokaka conseil badefo mosusu ya mike tobongisaka ngai nalobaka eloko moko na bemission na nga pauvre mama na nga bandai koloba lokuta na moyibi esisa ya kitoko ya mwasi okozala joli ta ya kitoko soki oza lokuta makasi mobali akoki koba yo mpona lokuta kaka soki oza moyibi mobali akoboyo mpona moyibi kaka en tout cas bamama todoze tosalaka toza l'aise soki problème ezali to projet moko ezali tia na mesa sola na papa azala d'accord bosala yango ensemble bokozala beni mabala mingi na vie to bacouple mingi na poto ezoko avancer te po lokuta eleki mobali akoma yanga mwasi akoma ye tokoma kosutukela vie basi na mibali tosutukelaka vie mobali ya poto koluka vie na ye mwasi pa koluka vie na ye na poto libala bongo ekokende musika te nzamba pambola bino ezalaki juste conseil na tongo oyo partager vidéo like vidéo s'abonner na Irane Masiendoki TV soki mwana moto azongi te bamore na bamoreze tokutani mbala sima nzamba lola asala bino bolamu bisous bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Fashion. Yango quand même na mondo ya senga cuir ma casquette à la qualité de la photo non le passe la commission est bien maquillage. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant c'est dans bino duka Fils Fashion. Et te ka duka qualité. Là qui sont on a vu musique banana et robe. On a tout un petit monde à ça là qui signe on a commenté à on a eu bano blonde ça peut son adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans à niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce qu'on a bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, tout ça, tu as rendu la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya
diadem oyo mama Irene asimbi ezali juste mpo na koyebisa bamama mwa fraîcheur na monoko bana kini balobi deodorant ya monoko deo ya monoko bongo te Fist Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yango wana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de